Bonsoir à tous, bonsoir la famille. Tout Bolandaka, leader à Missi. Bonsoir, 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 salut la famille. Naibike Bolandaka partout vous allez. Et là, Nalina Lobananga vérité. Vérité nde yangonde oyo ngana yaka koloba liboso na bino Bolandanga. C'est la famille. Et par rapport à notre collègue Oyo Bundisa, donc naokoka vraiment te, mais je suis vraiment obligé ya koloba. Donc na loba vérité. Et là pour que na loba na banda makambo ya artiste ya président Chico Pouloulou, en tout cas vous partagez dans l'émission, vous partagez l'émission, vous partagez vraiment parce que na ligne penzane na loba. Donc Nzamba bien, Nzamba bateli biso et puis Noël leki malgré basango oyo et comme les biso brusquement en tout cas. Bonsoir à tous, bonsoir maman Irene Zanga, bonsoir Mindanza, bonsoir à vous. Maman Deyi, Abino Leki, bonsoir, bonsoir à tous. S'il vous plaît, partagez l'émission, bochaba care, bochaba commentaire, partagez vraiment l'émission avant na bandoloba. Na ligne zoa 20 personnes kaka. Donc dans la posa kaka il y a 20 personnes pour na banda koloba. Donc nazo loba vraiment naza bref et puis clair. Na banga mutute, mutale sa mutazate, mais to loba ka vérité. O eto monaki yangwana nde tozo loba. Ndeko Chico Pouloulou aza ndeko o eto zala ensemble, to partager ba moment battant na niveau ya Congo. Ndeko vraiment en tout cas bandeko cascade vinaye Pouloulou la luki vina ndenge tout Pouloulou la keba Brazzaville la kendaka Angola kendaka Pointe Noire azozonga kin donc vraiment bundaka Pouloulou la zaye na bana na ye ebele donc s'il vous plaît vraiment partagez l'émission botia baker partagez na la posaka ya 20 personnes kaka bako en ligne nazo mona na ligne na loba. Le leader a mis ici, Aza artiste, comédien, et ceux qui vont na rangate, na banzonzing to ba théâtre ya awa ya Poto, Paris, France, c'est parce que ngamoko naboyaka. Naboyaka pourquoi? Parce que ba bengaka nga ba yebisaka nga ke na lingi koloba vérité. Donc, ils en diraient naza contre ba artiste et comédien. C'est ça oh ils ont ba langage na bango awa oyo balubaka. Donc yango bomonaka leader a misi o ba tournage ba nini bomonaka te na ba réunion na bango ba salaka ba artiste et comédien pe ngai ba benga te pourquoi parce que leader a misi alobaka vérité na vérité o na lobaka yango nde ba monaka ate oyo donc soto bengisi a roloba robinisa donc vraiment en tout cas ça fait mal et ça passe donc kotala ko bungisa ndeko lokola Pouloulou aibaki armakasi donc ils ont vraiment passé toujours kende na tout droit ya makambo abanga mutute mtalie sarape mutu azate ti ba artiste nyonso comédien toza na poto to na Congo mutaya kananda kwa mutaya ka olisa mutu azapete to kende direct. Nazozonga na makambo ya Pouloulou autananu wapi ayana monde ya théâtre comment nazozonga muke bref tina yana kota na tanga na bango oyo ba memie na liwa lelo Pouloulou atika biso Pouloulou ndeko fiston sai azoye a travailler panaye tamulai otoyebi bango tuna ba jinola ba sai nde ba uta na bango epa ya Kabiombo ba uta ba sai ba pakalowi ba longwaka kuna ba ke ba sali moi eloko na bango après wana ti ba travail sai ayi ko décider asala eloko na ende ba sala ki groupe ya sai basali ba Jésus de Mbandaka basali ba Mamicho basali moi biloko bele et après tout
et là ça là qui non Pululu alongwa parce que Pululu a dit ta vérité et puis Pululu a déclaré ba droit na ye sai maboko makasi sai alingai kaka ye kaka liaka sai alingai kaka donc vraiment ye aviva kawana donc bandeko ba travailler pas na ye pour libérer bango problème donc yango yaka omona kete ti na suka film yaka ko sala kete ndeko Pululu ayaka obendana tango ayaki obendana abendana kina nenga mabete abeta lisolo aloba yango ayebisa président na Fiston sai non tous ensemble mais sauf que na poni nzela nanga tanga kei nako kendo akendaka Pululu erreur na ye oyo asalaka na début oyo biso to comprenaka ngo mabelo ko l'erreur Pululu asalaka émission moko elekaka donc si je me trompe pas ezalaki na ba ezalaki ba 2008 9 10 si je me trompe pas Pululu alobaka sur ba producteur parce qu'à l'époque ezalaki ba oteka ba CD ba bengi ba mona nzonzing ba sali ba oteka ba CD ba oteka ba film Pululu alobaka ke ba vrai producteur ba zate ba producteur ba okosa bango ba producteur ba oscroquer bango maloba wana ya Pululu yangonde ekangaka ye tant ba producteur ba yoki yango ali ba bengi mutaliboso ba benga ezalaka Fiston sai atala petit na yo tala mutu na sala ka théâtre kuna tala mambo lobi alors ndenge zawana na banzonzing na ba théâtre soki aza awa na poto partout to kopanzango te so Pululu aza place nan makambusuke bandaki yangwana alors pona okende tout droit tango yeko sala ndengwana Pululu ba yeko lingila yepe boule na kacha kini kaka na ba leader oyo pourquoi comment na Congo eza suna ba artiste o bako travailler et pas ya batute ba artiste nyonso ba komika mutu tu a komi président leader Pomba président Gesho président de Douche président présidente Sila présidente Ursule Pechanga président bango nyonso bakomi kaka ba président donc groupe eza sous-soutenu ezalaki na kalakete to mona groupe moko boye tantôt ya Caleb tantôt groupe moko boye to mona Fiston sai tantôt groupe moko boye groupe eza sous-soutenu ba groupe komi ka mutu na komi ka leader na ndenge na mutu komi président na ndenge na parce que atalika talent et puis théâtre ngo ezo occupé sous-soutenu ba komi kaka soki a bogar soki aza kitoko aye ami kotisi na théâtre. Pourquoi zo kanzela na ye tantôt lobia kota na poto soit koti na poto match lali. Bon, Pululu nenga zalaki wana ba isolaki na niveau ya Congo na tournage. Ba benga ka ili sous-soutenu pourquoi ezalaki raison nini? Banda ba latisa Pululu aza orgueilleux, Pululu aza impoli, Pululu na ba tournage so ba bengisi Pululu ayaka retard. Pululu ayaka retard et puis Pululu amelaka bankoi. Donc koi eza un peu cher na bandeko bazana kini na ebite eza combien? Pululu tanta ko mela 6 7 eza déjà dépense. Wana tournage wana selon batu ya kintango ba osala ba tournage ndenge bazo benga ndenge bazo loba. Alors à partir à tellement azo mela trop dépense ya makasi et puis azo komaka retard na tournage. Allez Pululu ba yaki ko isoler. Batu babengaka Pululu kaka na ba tournage ezalaki modéro ezalaki maswaku ezalaki na mayonnaise les trois personnes wana kaka babane ko benga donc bagaga suka oyo bokomona Pululu ezalaki batu misato wana babengaka ye pona aya asala ba tournage. Alors ti bazo sala ndenge wana Pululu akomaki un peu moins stressé akoma na makambu alataki mo makambu belé ba souci ezozongelaka ye abi comment na communauté na yemoko communauté congolaise oyo ba travailler ensemble ezakuti ba producteur pour ba producteur bazala sous-souté ba ya ba produire bango ba producteur bazala sous-souté et comment kikaka nde basala banzonzinge ekoti na ba YouTube ekoti na ba nini masolo ba partager muke alors et travailler qui Pululu makasi akoma ko déclarer tina ba émission a déclaré trop. Émission ya Souka Pululu asalaki ezalaki na mois de novembre. Émission wana batunaki Pululu question. Yo ndenge zawana na Fiston sai problème na bino ezalaka nini? Alobi problème ezalaka te kaka musali kabola biso. Balobi mais lelo soki tolobi ke bo bokoki ko mata sur scène
Pululu agiraka lobaka jamais akoki ko travailler na Fiston Saïsaï na même plateau to na même au théâtre nzonzingo quoi que soit akosala ngote. S'il vous plaît, partagez émission oyo parce que na on loba na on tanga na bakombo. Partagez émission to matisa batu. Comme ça mutu tout ayoka na mato inae. Pourquoi l'artiste et comédien bazaba quoi na zongina no entre parenthèses muke tokena na kaya Dadi di Kambala. Dadi abeli ezana artiste mon côté akei. Ba artiste bazawana kaka tanto akobenga ye ndenga nini nakoleka. Météo abeli même. Et puis ndenge zawana Bartiste nde bawana bakoma na bango bato ya ba intérêt. Donc ti azosala théâtre, ti azosala eloko boye, bango bazolukaka kaka baliaka na sima ya bato. Donc artiste moko akobela, soki mutu moko ya otika soutien, bango tu bamemami na nzela wana. Ndeki tozotanga lelo sikoyo. Bartiste comédien bis mobimbe yaki ezu bango emenu bango na kingakati epai ya Mama Olive. Pourquoi bakei bayoka programme, bakei bazo enveloppe, bakei ba pesa bango programme matanga. Donc na bango moko bakoki ko organiser te. Bandeko, s'il vous plaît, lelo na ko ebisa bino eloko moko. Oui, ndeko, en tout cas, ndeko Lionel, omoni église eza lokola hôpital. Donc mutakoki ko boya église azate. Donc to lo baloko la église mutako boya ngo azate. Et puis okoki pe ko benga na muta église te. Parce que na hôpital so muta obela médecin mututu ayambaka toujours malade pour soigner ça ndenge mona église ce qu'on a ba église à lelo et comment ba condamner batu ba kangana batu tala lelo na bisa yo ba président moko boye ba président aleki na écran lelo Caleb aleki na écran bangona mususu oyo kombo kimi kutu baleki Lobaka fo abonde la kamingi mais tango bino prophète alobaki abonde la kamingi ke pululu alingi ko bonde la teto nini te bino siko bo sala ki nini bino bolobaki nini boyebisa ki ye nini tala botika biso ndeko esi akufi toko kozwa susu te toko mona ka susu te a perdre vie na ye atiki bane belé atiki mwasi famille eza na souci raison nyonso boko ya nango ote pululu akufi na maladie ote pululu baliesi poison ote pululu asali crise ndeko esi akati ndeko esi akei botika ba propos teni oyo ya mabe hypocrisie eza na monde ya théâtre hypocrisie eza makasi na ba artiste comédien surtout ba oyo ba mibengaka ba leader tozwa leader ote Fiston Saïsaï ki mutema mabe na no lali wana Fiston Saïsaï wa mutema mabe Caleb, oza mutema mabe. Bino tout, boa mitema mabe, boa bata ba intérêt. Soki pulu les alaki akota ki hôpital les oluka ba soutien ba aide, bino tout boya ki wana. Et puis nazo lobali susu nandeko maswaku. Maswaku mutayaki na yo na monde, mutayaki no na kino zale na point noir. Pululu a sollicité Maswaku, a yena kin, a bimisie partout. Ceux qui Maswaku azal lelo, Maswaku c'est grâce ya Pululu. Mais Maswaku neko Pululu a koufi, ozo kanga selfie, o kangi photo tse, ozo talango, Pululu alali wana ba finike, mawa ezate. Bandeko na biso, s'il vous plaît, atabino moko, mawa ezate bandeko ya théâtre. Ndeko Pululu muta mema yo na monde, o moni nenga lali. Ata yomoko o kanga selfie en tout cas s'il vous plaît bandeko tout bolanda leader amisi na senge nan Maswaku pardon na photo bo monaki bo limbisa ye vraiment akokai ko sala eloko wana te eloko wana akokaki ko sala ngote s'il vous plaît c'est pas normal moi respect na mowei okoki ko kanga photo ya ndenge wana te et puis wana uti ko tika biso à quelques heures yo préféré kanga photo donc soko lo bayi na munoko kete ndeko pululu azali susu te to ngai to ndima te mais on préféra ki kaka o kanga selfie
non ndeko naib sabino monde wana ya théâtre s'il vous plaît na bongisa mukenini OK c'est bon s'il vous plaît monde ya théâtre eza mabete bato ba bebisi monde ya théâtre eza ka biso moko tous les artistes mutu tout a bebisi mutu nyonso awelela intérêt na ye donc na ba artiste nyonso comédien mutu tout awelela ka intérêt na ye aotala ndenge nini akoki kozwali pa ya bana na ye ndenge nini akoki kotambola na car ndenge nini akoki kosala boye donc mutu tout aosala ndenge wana mais mutu aliboso oyo akotisaka pululu na pula mabe ezalaka Fisto Saisai parce que Fisto ata ye ayebisa batu tout esika bozo tourner ton zonzi to nini pululu soka zawana na ko. En tout cas na bino Fisto Saisai aboya kango déjà alibiso ki pululu azaiza na ba tournage na ba nini akoya te sika wana siko mutu to akome pe ko banga ko benga na pululu parce que ceux qui va sali oh ba producteur ba otala bango en tout cas ba ko solliciter bango te pourquoi parce que pululu azana kati alors eloko penza ya makasi o ememaki pululu tanga fandi azo kanisa aye ko tala ba dernier mi-temps oyo pululu asala ki voyage moi akene na Point Noir azongi non désolé ezalaki na Brazzaville après Brazzaville akesa la spectacle pour comme ka mutu ka força la ba spectacle na ye azokela okutana mo batu na ye azwa mo konga aya pona allier sa bana na ye alors après spectacle on attend azongi na kin akomo solo la kaka mutu tout azokutana azoyibisa ye kaka ah nazoyibate pourquoi batu ba yininga yi boye pona nini na bino bandeko na nga ya théâtre ata mutu abenga kanga lisusu te ata mutu a considérer kanga lisusu te pona nini pululu ekoma ko travailler pourquoi monike musala wa sali na Congo musala wa sali na art musala wa sali biso ba congolais ndenge to sekaka sekisaka biso elekeli bango a monike te ah non si on a continué boye ça ne va pas allez a comment ko dévoiler la vérité a comment ko loba soki nazo sala boye te Fisto Saisai musika nanga akomaki ata kutu quelque soit ata ndenge nini bobengi ye ezala na tournage ezala na nini ye moko pe akomaki komona vie na ye en danger alingaki na ye pe lisusu te ezalaki nango ki orgueil te biso nde ba congolais to interprétaka makambo mal soko moni mutu alingi na ye te tanto bengi ye aboyi akoye biso ate ndeko naza mo occupé tantôt na zene loko boye bino bokozwango kaka te aza orgueil non vie ya pululu comme des gens en danger depuis Kalad ba dernière année oyo dernière année oyo avant ti année si la vie ya pululu comme qui déjà en danger et comme qui en danger makasi pourquoi parce que mutu tout partout azokende bazo lobele kaka likambwana ayo na tournage atala yo ayo kutu zonga boy nini boy mais lelo pululu auti ko tika biso na ba président Masumu atelemi azo ya koloba kaka ti wazo loba bino nyonso batu nyonso wana ezala kitambo ezala nini pululu aza confrère na biso mais azala ki en vie ezala bango nyonso ba président wana batika la ko benga te hein pululu je vous mens pas azandeko azalaki très cool et puis pululu abengaka pululu tia bandeko lukazo kende akenda ngola kende bandeko lukanzela na etanto nzamba ko sunga e pa bima ndenge biso to bima to koma na ba monde oyo mais pululu ndenga azalaki wana azalaki na mabe na ye ezalaki kaka ndenge bato alatisaki ki orgueil ote aza orgueil ote azaboye ote azabo nzoki ezalaki ki orgueil te eza ndenge na ye na monde ya théâtre donc pour lui la koma ki wana quelque soit ta opesiye to ya komela to ya kolia soki assista ki ta zala ki wana te akozwa te aboya ki na ye a éviter na ye makambo ali bato balatisiye lelo namona ba belvi lelo ozo sala ba théâtre otikala ko benga pululu te mena mort ye wana zolela tala ndenga zo ganga tous les artistes natia lokola Batista hein Batista otikala ko benga pululu te mais lelo komike wana master wana danser to viva combien d'années otikala ko kutana pululu te Batista belé baza wana batikala ko kutana pululu te à part kaka mayonnaise modero na maswa kundenge bande ko sala ndenge ba osala ba gag na bango ba lianza ba aida bango tunenge mwana hein
yango na oyebisa bino ndeko yango pomoni ata awa na poto bango nyonso oyeko loba à part muta benga kanga eza président Mimi 2 minutes na Jani Faye les restes wana ba benga ka leader a misité parce que na lobaka vérité na lobelaka bango na ba oyo soki azo compliquer mwasi nga na bimisaka na lobaka na banga na ngate na lobaka vérité awa nyonso na poto tito za awa eza na mutu te awa ya kotele makete nga nazalaki bien na Chiko Pululu nga nazalaki bona ba artiste comédien non biso moko na kati awa do to yebani to benga na kate to mona na kate na kidiba ba orgueil na ba orgueil Anse Luzolo orgueil ko sakana te do ye pena mona ka donc ye amimona ka lokola donc super moko boye lolendo kana lolendo ngana ko yate na ko tourner na ko pesa ye makambo yo pesa makambo nini yo pesa hein mutu nyosa komi kaka aleki na nini duche ote Pulula salaki ami Pulula zala duche yo malanga na unkanto muntu yo sangana nga sikoyo lelo komo ya ozo interpréter la Pululu ke bozalaki bien non bandeko totika hypocrisie s'il vous plaît totika hypocrisie papa ngana zalaka na ngana milieu congolaise teke o zonga o kota boye nazalaka na milieu wana te ngai penenge sana botika lo mona ngate na banzonzingo ba comédie un bon comédien aza oyo alobaka vérité un bon comédien aza oyo azo transmettre message to pe cet exemple lokola ba vient na biso ba kwedi ba vient na biso ba dudunga fula ndenge basala ba théâtre tala ozomona basali épisode tango esili omona epesi bana conseil mais lelo ozomona kete modero azoleka ote nazo lia na mabina nani ozoya na kofinga na liste non eza théâtre comment tozana bana ezala na Congo kuna partout tozana bana ezaka kate pour ça la succès il faut le ba bêtise il faut le belo comme ya mabe non ba comédien to l'inanité qui sasa partout et puis ndenge zawana ti lelo atande ngomona bango bazole la wana ki mutema mabe ezakaka parce que akomona lelo kete amoni irsil pechanga o mata zuwa mutema kito irsil pechanga o mata zo gagner a ça la succès akomona boye gesho asali lelo komo boye a cartonner gesho sali lelo komo boye mutema kito succès o bazala na ngoti lelo ezo simba lisusu te ezo simba te siko bakomo mona siko eloko ni toko sala bango nyoso bakoma kaka bata diabo entre parenthèses na okende le bino na exemple mon opisa bino yamuke ndeko na biso asala ka théâtre oyo baby to yebi biso nyonso baby asala ka théâtre na très bien a participer na nzonzi ebele bayaka ko proposer pa ya mama Olive ke abala leki na ye azala ka na Belgique baby ba document ba visa makambuto asali voyage à na Belgique akutani na ndeko sololi alobi na ye par respect étant que maman proposa kinga menaza na tawona te na koki ko bala yote baby aboyaka na ye kobala ndeko ya mama Olive ale ememela ye makambu tangu kaka vanzonga Congo batu nyonso wana bazalaki clic ba lingele déjà boule ate ya boya mama ya boy maloba mama ale boche isolé ale ba isolé yango bomona ka sikoyo eza na banzonzingi belé na ba théâtre belé azali susute. Et puis, na minute au coup, bah, vous avez boire que les maladies. Dernièrement, tant que solo là qui est à bien à Kenda qui tient à bas Congo, à quelque soit traitement. À quelque soit traitement na bas Congo baby parce que santé est à bien té. Toke na kaya dadi di Kambala, banda abeli botala e lelo atana ba photo lelo santé na est à bien té. Botala ndeko na biso vient na biso grand frère. Météo, ti lelo santé na est à bien té. Muta ede ya tindela ki enveloppe zala ki fali ndenga lela ki naba émission siko bandeko boye bisanga siko yo mona ngo ya théâtre tango to linganité est-ce que soko bengi ndeko naba danger o ezo ya bona liwa o ezo ya baliwa ya brusquement est-ce que akoki ko ya na théâtre est-ce que akoki ko ya ko tourner na yo eza danger
yango mona kata leader a misi babenga ka été parce que ngana lobaka na lobelaka bango boye vérité boye ebele ba tchaka ka minoko awa na poto basala kate ebele wana ba artiste bo mona nde biso to kenda misala na tongo ke kayu basala kate bango bazana bazo diembela na sima ya basi. Donc c'est mis en ligne chéri nde apesa ye akabela ye à vivre alata bien nini tout akendaka Facebook nini tout non. Et puis ndenge zawana succès quel que soit ata mutu soki asali succès na ndenga nzambe gloire à Dieu ezala sali na ndenga kisi mutu na mutu azana lignée na ye soki yo sala ko sekisaka na ndenga kisi yo sekisaka na ndenga nzambe quel que soit nini mais tant to sangani to zo sala eloko moko mutu na mutu ayaka na ndenge na ye aye asali musala na ye na suka bakabwani to kabwani esili théâtre zo kena kokufa pourquoi ti bande ko belé ba olela kate théâtre zo kena kokufa théâtre ekufi pourquoi kimtema bena biso mo ba congolais ezala bandeko ya poto ba olela lelo bakenda ka Congo batikala kokuta na tana pululu te mais lelo azate yoka ndenge bazolela tala ndenge bazolela mutu mususu wana kuta okosela kokangama ona kangami mutema pasi pululu azalaki do azana souci koleka na mwasi ya pululu okanisite kondima yo hein non jamais et puis na sabino na ndenge ya bien siroté pululu osaisa mutayaki na art ayebisi salabwe mais pululu ayaki ko lata ki pululu ayaki lakisa na talent na emoko ti abeta biloko abetaka ezala biso mba artiste tokamwaka. S'il vous plaît, partagez émission, partagez comme la namato ya batutu. Si azosala ba talent na ye, ti na ndenga voyageaka, ti na ndenga azosala nyonso, eza à propos ya art na ye. Biso tolanda ba conseil ebele ya ba vie na biso ba mundweri ngana njilwa. Na ba vie na biso ba mundweri ba esobe yango mona kete to kwena na ba pula bien. Yango mona kete to bima sans problème, to bima na ndenge ya pepele. Problème na mutute. Hein? Les dernières fois jour à Souka oyo tozalana pululu 2017 ezalaki esika vie a répétaka. Vie na biso mundweri na Sainte-Thérèse esika répétaka wana. Pululu to kutana, pululu azo sekisa na ba vie. Mondweri akweya na koseka. Viens là mondweri, na omona yo, on sombi ba immeuble, on tonga, mais mongo e mona na te, on so mo wampi. Vie akatana na koseka, na ba artiste bazala na ba non, jo oyo a mystique. Et puis Naib Sabino na ndenge ya mabete. Lelo bana kitambo soki bakokane la fiston sai c'est normal bakane la yi. Soki ata robeta ma bakotia maboko c'est normal ba tia epi maboko soki robeta ma. Pourquoi? Parce que si yemoko fiston sai azala en vie yemoko pa lobaka ngona ba émission ke pululu musika na ye. Siko lelo soki pululu akufi yo lobaka dia musika na ye. Ale yo bengisi ba ken pia nanda kuna yo obano lobakete ye aza mwana ngana bimisa non okoki kozala mwana oyo yo boti mais soko lakisi enzela mais so pesi bénédiction te so pesi chance te so fongolele makabute mwana wana na suka nango akoyina yo mwana na yo moko aezala ya muketo ya mukolo maltraité kako yoka na suka nenga manke yo. Allez, ce qui est comme le pululu. Pululu soit aligné na yote. Ou bien il y a un tournage na yote. Yo condamné orgueilleux par rapport à quoi? Parce que vous condamnez qui est déjà mal. Vous condamnez qui est mabé. O te pululu a mela ke belé. A mela ba kroye belé. A mela ba 12 nkoi so 12 nkoi. Est-ce que ça ka meli? Mabé za wapi? Eza yimu mta omelati. Hein? Eza yimu mta omela. Aina tournage. Soki akomela to akolia mabe eza wapi? S'il vous plaît bandeko na ndenge ya bien Baptiste na biso tout olingi bango ba vie mususu ba ya liboso na biso to ya totala bango na ba écran to sepelaka na bango mais soki mutema mabe eza faut to batela bandeko batikali na sima faut to dénoncer bango
omona Caleb kaka na misu boye na bien boye amutema mabe ebatama yango mwasi na boya kaye amutema mabe omona ndeko mususu ya Suisse José de Londres soki lelo bazali susu te na Charlie Malula to bakabwana ki gigolo eleki yo lingi ko sala te o lati kaka bien soit omona nga beti o ba soit tabara ba plantation ya katimine zo ko komisoni trop de fouti toro ba petit yo zana langila yo zana poto ko sala to ko beta kayute wana mwasi wana bana wana charge mwasi ka pesa kayo suka nango mwasi osani asanza yo asanza yo ba comédien ebele na poto awa pe balingi ko sala te balingi ko sala te badiembela kaka na sima ya basi franchement ndeko na biso pululu tellement akoma ki délaissé tellement asentira ki ba isola ki ye ba tournage ba benga ka yeli susute balobi ezala ba événement mususu ebele bomona pululu azalaka te ba isola ka asutuka ka na sima elo mo ezala ki ba bengi te nini te or baliaka na ko pona siko raisonner ba ndeko na biso ya kin basala kate ndenge ba wana lokola msubiso ko beta mwa kayu basala kate ko vivre ya pasi faut futa parler faut alia azana bana et puis bino bo benga été bo ebisanga siko ndeko vivre comment ndeko cascade vie ko sakana te akei ba point noir akei partout azolukaka vie alie sabana na yena nini siko lelo tala charge atiki wana na sima nako souligner point moko ya manager tika bana mais ils ont un artiste mon côté ya okosa oyo ya lukuta fisto ça emonu vivant bana ya ba oyo ba kufa bazawana ti lelo nana kenda otala bango ya na artiste mon côté kenda otala bango ils ont bande ko biso ya basi bakenda ya na ni to mona ta na cimetière ndeko akei ake ko visiter to ake ko tia soin bazate ya mbebo aokende azolanda kaka parce qu'il y a eu profit. Pour Pouloulou Aza un bon artiste, Pouloulou Aza a un talent, et puis Pouloulou Aza a mon kobima. Budget Ezawana, donc Bakolia. Si on a bango, nous sommes comme une interview. Ngai. Parce que Bakolia na simana. Comme na bango comme un donc, talaka artiste et comédien azo souhaité muninga na ya kufa na ye, après na souka, Bakolia na ba cotisation, Bakolia mbongo, Bakosala boy. Tala ba base atabino moko na ide nini siko bango ba eba kite tang ba lingeli pululu boule elobi nango ndeko na ngai Antonika tang ba lingela ki pululu boule ke ndenge zawana akoyi ko lekali sus na ba tournage te ye pa lingela ki bango boule alandeli ko mona nana za susa makambo yo fiston sai lokola ye aza mutu ya train en tout cas inga pe na isolé yango ekomaki bato oyo fiston sai ya kuto yaka bato azalaka na bango bien pululu ezalaki danger pa na ye pona akende wana yango bomona ke pululu bobande komona ye orgueilleux ezalaki orgueilleux te ennemi na yo soko moni ye na pire yo wana pe aza ennemi na yo jamais koki komona ennemi na yo na pire yo jamais pululu yango eloko evitaki na ye bango tuwana bomona bango kaka na misu boy mena munoko boye ezala awa tamba yaka awa ye na poto anini joueur na biso awa asali sa fête awa na Paris awa mais faut voir abeng sa artiste et comédien ya poto ya Paris Belgique ou azana makasa futa billet aya a se retrouver menasuka faut voir ba artiste va se retrouver ki wana babenga na kikaka na ndenga coulisse na suka yeko bimake j'aurais à regretter abi comment na bengsi bato bino transmettre message te ki mta mabe yango to lobi kete na point ya ndeko na biso totika na biso lisusu ko qualifier to ko loba ote akufi na maladi boye azongi boye sali crise ndeko esi akei ndeko esi atiki biso tozali lisusu na ndeko te ezana eloko tokoki ko sala te to perdre déjà être moko très cher na ba vie na biso très cher na ba tournage na biso très cher na ba film na biso congolaise to kozali lisusu mutu lokola yete ata o interpréter ata o sali
ba œuvre na eka kande mutetikali yango to sala mais eloko pene memaki ye yangwana eza souci biso bandeko na biso basala ka ba tournage na kacha kin ba o basala mo facilité ba site ba YouTube ba na mo ba connexion na poto bango pe ba isoler na bango pululu atika na eka yemoko a cascade vie asala bozo simbate makamne belé comme ko simbate akende ba place mususu bo ba kangele kama loba yoko ya awate yoko sala boete yoto ko zala na ote ale yango mona kisiko ba stress ba kamtu wana ekoma ko zongela ye tina lelo na ndenge ndeko akute otika biso ndeko azali susute mais na ndenge ya bien na ba artiste comédien nyonso oyo bozolandanga s'il vous plaît eza tant oyo mutu na mutu ayeba nzela nini okoki kotelemela tala bisika otelemeli et puis ça sert à rien aux à la quête pas ya muninga parce que qui quête na yo wana ozomi timula libulu yo moko po libulu yo ko timula ka yo muntu odinda nango s'il vous plaît bandeko na monde théâtral ya ba congolais oyo biso tozali et ya nango bien te un monde moko très dangereux yango zo moneza na poto ba artiste BLP ba bimakata liboso ya caméra te balobaka na bango pété afanda na ko na bazé belé balingana bango soute pona ko éviter kaka ba problème mutuna mutakoma na président na ndenge na ye en tout cas na ndenga bien s'il vous plaît bandeko na yaki kaka na salaki vidéo penza uniquement pona ko lobake promoteur à makambo eza fiston sai do yende utabandaka keto wana ya pululu avant tina lelo pululu eko kwena ba shit wana en collaboration na bandeko na ba président ki o ba bima lelo siko ba komo tele makete pululu azalaki piringa pululu tanga zo ba inspiration na etanga o travailler alobaki angoti tomoni video asuka o pululu asalaki bon eneka ka muntu tanga nkufa te boso manserke solo alobi angoti poni na lobi ango alobi ango na comédie mais à transmettre message ezalaki très capital mais batebele to comprendre biso yango te na ndenga bien bandeko s'il vous plaît artiste na biso comédien to lingaka bango mais toi na posande ba changer surtout zo dénoncer bango boy ba ko tambola bien et puis na ba leki o bazana sima na ba grand frère na ba bazana kacha ba groupe ba o meko solisa ba moi bien ba o meko talisa ba bien to yebi na biso na ba groupe wana salaire ezalaka te mais quand même ceux qui mo beti loko mo muke ezali solisa ka yo ko lia nyonso ti wapi tango olala wana mbongo ngo ekende wapi yango balobi kete keba ata oza kolo ebembe ata ozolela ndenge nini soki batikeli yo ebembe wana yo moko kunda okokate soki batikeli yo charge ya cercle yo mema na mutu okonena okolela okokate charge wana yo okolela olela lisu mawa matanga te mais okolela sikoyo kilo na poids ya cercle oyo memi. En tout cas, nanenga bien bandeko s'il vous plaît. Message na la qui na on a transmettre yango yo vraiment on a ucho loba. Et ça lui vena très bientôt comprendre kaka parce que ça fait très mal. Bandeko mususu ya kin ba benga ba pesa biso toujours ba suite qui était évolution ezaboye nan ba tracer pena programme ezala très bien. Awa na Paris awa j'espère bandeko pe ba osangana malgré biso to ba teti biso ba bengi saka biso te na ba réunion na bango parce que ngai mingi sana so bengi singa oyo na okene mona wana na koloba. Donc ndenge za wana na ndenge ya bien pasi ezaka kake tozana mawa tozana matanga ndeko na biso na kundami te ti sikoyo mais ngana laka soki na zui soki na yoki na yaka kaka toujours ko bimisa na yaka kaka toujours ko loba parce que na koloba oyo yango ndeko zongisa ba artiste na biso bazala bien keto kimtema mapasi ndeko na biso ya mwasi oyo kaka abimi na yazo sala musala très bien aida ndenge kaka osala siko ba oyo babima kala siko ba komo mona ke ote mais oyo biye kaka boy ndenge nini moto boy mutema pasi pour ka aida tourner bien mutema yelanga mai donc ba okoka lisusu te ba mona lianza zo yana biloko na ye mutema pasi ya omona kaka ke menga na bima liboso lianza mais ndenge ni lianza ya alekanga ndenge na ba inspiration boye mutema lianza osala théâtre bien pona nini keto
tana yo tango salaka succès nana saelaka oketo tikela pe baninga succès zalaka kaka te ba vie masumu bangwana basalaka ba succès na tango na bango basaka kati leloti via komo diembela na succès ba petit via komo diembela na na ba ANTP na bango na ba nini na ba réunion ba kendaka via komo diembela na yeko baliaka liaka mbongo théâtre ni souvie masumu basala théâtre ni mais ba oyaka ba odiembela na simaleki kana écran tendenga zana biso programme za pulula confrère na biso ba vie soni ezate ba leki bazana ebele ba okemba bazana maladi baka ANTP ezate ebimite mais lelo soki kaka likamu moko ekweyi omona mangu kwatulu na écran pesa micro na loba en tout cas vraiment bandeko s'il vous plaît nandenga bien artiste na biso comédien biso nyonso tolingaka bango tolingi bango basala musana bango très bien malgré nde totelemelaka kimutema mabe kaka esila batika na lulendo bango nyonso ezala ana poto biso nyonso twana kati ya poto fier ya nini okutana ta na fête moko bwe mutu na mutu avimbani na ndenge na ye duche avimbani na ye na ndenge na ye pona nini Ansiluzolo avimbani na ndenge na ye pona nini ndeko lulendu na orgueil efutaka te ba vie 12 bango tout abien melika do ba vimbani mais ba vie na biso ba divorce baza très simple ba Janify très simple président Mimi 2 minutes que je salue très simple yekuta to benge désert ata bino moko toko lingana te kimutema keto pourquoi keto pourquoi mingi eza ya ba artiste wana basala ba kombo kala basala ba succès siko ba ndeko ba elelo ba okoka lisusu te ala mukaka na tongo boya emoni kaka mobiki c'est ça le loko moko boy mobiki c'est ça le loko na kufa na tension siko ba viana ba koka koloba te ezala bango ba sai ba mona ba leki ba oleka bango mais soka lali kaka na mbeto tana mwasi na yazolo ba pena kete ezo zongela wewe kaka lianza zo yemba kata baoba mtema pasi ndengena na okoka te mwana na ole pona nini keto ba omona babato wana bandeko na ba okene musika bo fongola mitema na bandeko na biso parce que na ba tournage kutu ngana na ngaku na kinite ezala ta awa tournage to sala te ya nini na oganye nini conseil nini ya théâtre oyo ezala na kati bo retourner et yaka bo loba na bino ka ba bêtise na bagaga ngo ezala bilo moka ndenge na manzanza ka kisangani tata non toi na posa au transmettre message yango bo mona kete leader a misinga na décida na nga na ya na lobaka na nga na teya na loba vérité na pesa bandeko conseil pour tous ala ini to changer et puis bandeko ngo nyonso ti basala ka ba fier na ba orgueil wana soko lande bango pe balingi na bango ko sala te ka basi moi stanga benga na etan ala komo ke mpoata mwasi ote petit wana faux petit wana mais abosani ke petit wana contribua petit wana aidaye c'est pas normal en tout cas bandeko nanga na moi soiranga lelo message na on a transmettre yango yo vraiment en tout cas to fongolaka mitema to za la vraiment ini to za la na mawana biso ndeko na biso pululu akunda manandenga bien ele kanandenga bien na ndenga kimia to souhaiter pe ba mobulu ezala te ele kanandenga calme kimia vraiment ezala akende na ndenga bien pululu atiki bana na ye azana mwasi talaka ka vie biso to tikali to ebande na ba sagesse na ba ndenge ya kotikala nani okosula na nani okosala na ete balulende futaka na ngote ba orgueil futaka na ngote mutozo sa la orgueil tantôt yozo ya koganga tantôt alekio yozo le kana écran zo ba nana 10 euros mais mutu mo afani na na coin aye musaza na ngo fois 100 ko leka yo mais a lo bata otalo kaka oseka non ko mikitisi ala ka bien et ça la ka bien en tout cas bande ko boza la bien ndeko na bino leader a miss na lela bino ya trop na linga bino ya trop to kutani lisusu na yaka kaka soki likambo eza so na yaki mutema pasi na yaka kobimisa et puis ndenge za na zo yebisa bino ke lobi ndenge za bongo eza à suivre direct lisusu parce que côté bakei na kingakati makambo ekobima kuna ndenge bako welela mbongo pona nzoto ya pululu donc en tout cas yango na yebisa bino ndeko soyez toujours connecté na leader amisi oya page na bino awa ndeza okoseka stress ekolongwa parce que
tant na yaka na conseil na koloba tant na yaka na ndenga vérité na koloba na kobanga mutu te na koloba oyo na koloba oyo nazomona tous les artistes ba oleka na écran comme loba ke ngai boy bo senga ya ta photo ya 2019 to ya 2018 oyo bakanga na pululu ata vidéo na théâtre basala ezate maintenant balongwa ka poto ake na Congo wa fier akuta na kutu na batute en tout cas bandeko na linga bino ya trop bozala bien art to na ngokaka tozo luka mutu ezo baluka tokoki kozwa mutu lokola pululu wapi lisusu azali lisusu te azalaki unique na genre na ye ki jalousie oyo basale lié ki kete oyo basale lié sikoyo place na ye yango netikali vide nanu susu akozwa place wana ata wa interpréter na pululu oza yete okocha misapi ndenga chaka te okozala ndenga zalaka te ata wa interpréter na yo oza originalité. Donc yebaka yango ekosimba nango te mais souci eza ba leader oya ba groupe nyonso lobby yango na lobby na kotanga lisusu na ba groupe tout nyonso botika na bino kimtea mabe botika ba leki wana ba bimi wana botika bango ba évoluer na bango bien kiketo ekofuta nango te kiketo ekosala nango eloko te merci mon frère Bruno Masola. Oui, grande dame Yuyu, Massamba, bonsoir, Dorcas, Luemba, bonsoir à vous, à mon Yaya, Balobi Yaya, Eve, bonsoir, à vous, Bandeko, en tout cas, partagez vraiment message Oyo, partagez, et comme l'artiste Lulendu, bah mon apena que te, Moutouana leader à Missi, alobara vérité, alobara yango. Pona ba réunion na bino to na ba tournage na bino na koyana ngate ngana kenda kayu na kenda na ngakayu yo kende zala gigolo zela mwasi na yo kende salela yo mukola ko benga na yo finga e bongo ngana leka na kamera na ba do finga yo to lekisaka matanga ndeko na biso to kunda ye bongo sikobo yoka ndenge na ko poata bango sikoyo ndenge ba bengisa bango na ndenge ba détourna basi wana na ndenge ba landa basi ba camarade na bango kaka ba artiste musicien coûte ba très simple mais bino ba artiste comédien obeta Zénith te obeta Olympia te otikala ko beta salle moko te otikala ko tonisa ta stade de martyr te tata Raphaël te beta ta en plein air ata na bandal Kimbondo na municipal wana beta ta en plein air ton dimayo obeta te obetate salata spectacle moko bandeko pululu ozomona ndeko pululu bango batekisa ba CD bango ba théâtre na bango leka na ba CD lelo eza ba base eza na Facebook na ba YouTube 2 minutes ba lekisi vidéo esali base ogangi non bango basali art ba marqué foko ndimaka mutu ndeko foko ndimaka mutu soka leki eza lokwa nga leader amisi na ndimaka na nga président Mimi 2 minutes aleki nga na musika na oya sala esala nga na nini échanger nga te kitsa te pululu alekanga kutu sikoyo échanger nga na nini soko ndimi muninga na yo so fongoleli muninga na porte et puis okomona ke tantôt bazo sala tournage mais mutaza na poto to na Angola bengi bango kete na la posa pulula kota na tournage wana zala ya koma Lulendu yekutu moyete mystique koma Lulendu ndenge nini obengi ete o solliciter ete pululu eza na jour mususu nazo ba lisusu date te je regrette nazo ba lisusu date te data suka oyo to solola ti azoloba ya loba kaka kete libera misi na ombonde la kaka ozonga kino sala ndenge to solola ki bino monkei to yankanka to monana sikoko monana ngo ekomi lelo ya matanga to mona ndeko na biso alali to mona ça fait vraiment très mal yango zo mona kete ngaso na yoki na bimiske ata oza na exemple lokola nani mo pa confito nga na banga nani na banga nani s'il vous plaît na ndenge ya bien bandeko tozala na mawaya ndeko na biso pululu
to interpréter na biso makambo na ndenga mabete ke ote asala ki boazonga ki bonon mutu sosi akufi azali susu parmi nous te eza on ndenge to ko juger li susu te ki orgueil na ye ndenga zalaki c'est normal. Eza un artiste comédien moko ta leki na écran a dénoncer ndenge Pululu azalaki à part ngande na lobby c'est normal. Azali ba orgueil na ye parce que azalaki na art na ye na nzoto so bengi ete taliyo yaza ye yazo saila ki Pululu na ye ki shiko c'est normal. Azali orgueil ako yaka ngulu te ata mutatika likoloba te e comme kana ndenge kaka azalaki danser ki orgueil na ye aomela batembo aomela nini komela ya mabete. Est-ce que tanga mela ki tutika lo mona ta vidéo to Pululu afinga tanga omela asanga ngote azalaki ndeko mo azali na très calme. En tout cas, il y a un lobby bandeko, s'il vous plaît, n'endenga bien, tous les lacan de konabiso, pas ces zakaka, ce qui les lo Pululu la tiki biso, c'est biso kaka artiste comédien de tout l'équissier dans sens que ba isolé qui est plus na ki nukuna, ba isolé na ba tournage, ba benga kaye sous-souté, n'unité, le côté, et comme écoute l'air moko boy ba menacer na ba téléphone. Pululu yo, yango l'air mo moi sinon ta comme ko yamba téléphone. O benga numéro Pululu moi ça yambi. Ah, mais ndenge ya zapi ala passer téléphone juste pour na battre la mobile na ye pour na ko kimisa eka na mabe moko boye nini tout mais nzamba sali mokano ndenga memeli yango akei isa suna eloko toko salate Pululu mususu akozalaka te ndenga akei wana to bonde la kaka bandeko batika li bazala mite ya malamu bafungola bango bandeko ba travailler ba sala musala na bango bien akin ba évoluer très bien mabe lisusu ye la bango te et la bango te bazala vraiment bien to protéger bandeko na biso ba artiste ozan likambuna ndeko lobela ndeko na ouvert zala vraiment ouvert ndeko au sali mabe au sali bo solo li en famille c'est tout et sili na ndenga bien c'est ça la famille ndenge bato solo là. En tout cas bandeko ba bonne fête na bino malgré na ba pas citoyen nango bozala bien pour na lelo en tout cas na sukia wa to solo li moi trop to kutani lobby bozala vraiment bien partager émission. Merci.